président de l'Assemblée nationale, speaker, il y a chambre basse, il y a parlement, moi, Congo Vital Kamere, Wazali Kolobela, après sortie, il y a consultation, il y a mais pas conseiller spécial en matière, il y a sécurité, il y a chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le professeur Désiré Kachimir, ami téléspectateur, Bolandi, et donc, il y a la passi. Na ba compatriotes congolais mosusu pourquoi ndeko Vital Kamere accueilli ko soulever likambo o etali chef de l'État singi na mon côté na ba réseaux sociaux ale kana kombo na ye pona koluka ko beta ba biloko moi mingi za ko ba mawana mais je salue ici hein, la sagesse ya ndeko Jean-Pierre Bemba Gombo OP mokolo malobi régia au salé fort je pense que Jean-Pierre Bemba Gombo pe ayamba maki na consultation mana mais na kobima na ye alobela ki oyo ezali na polémique te ezali ko na kati ya toile Jean-Pierre Bemba Gombo tikalaki bongo na ABC na kati ya kolobela gouvernement d'union nationale et sengeli za ndenge nini makanisi na ezali nini ami tous les spectateurs bravo na bato bazali ko sala banalise na bango bazali ko accompagner sortie médiatique ya Vital Kamere bravo na bato bazali komona que Vital Kamere discours na ye ezali na place te bravo pourquoi parce que tozali na pays moko démocratique au moto na moto azali ko banza des points de vue na ye ezali makanisi o ya moni vis-à-vis ya intervention songolo pakala ya ba leader politique menga na ko tuna pena kopesa na suka émission makanisi nangai surtout pour le gouvernement ya union nationale parce que et sengeli bo retenir que nous avons beaucoup vécu dans ces pays to moni moi mingi na likambo tali ba colloque na likambo tali ba dialogue na likambo tali ba négociation to mona ka réalité ya makambo ndenge zali kolekana mais dommage parce que moi mingi ba yaka pona ko servir biso peuple té ba yaka pona ko se servir bango ba politique na bango na mabota na bango mais cette fois-ci to lobi zali gouvernement d'union nationale oui, sengeli bana ya Congo ya solo, oui, sengeli ba compatriotes congolais ya solo, bae bana kozwa et bonga na gouvernement wana pour na servir l'intégrité ya peuple congolais. Alors, on va suivre amis téléspectateurs. Oyezali deuxième vice-président, il y a Sénat, moi na Congo Modeste Sebati Lukwebo, Oyopé à Zangaki occasion té après qu'on a la consulter na conseil spécial en matière de sécurité Modeste Sebati Lukwebo pe abimaki apesaki makanisi na ye tolanda nini baati alobaki pe après koza la consulté et bon to kozonga to pesa makanisi na biso pe amis téléspectateurs c'est parti. Nous avons échangé également sur l'union sacrée telle que présentée et nous au niveau de l'AFDC allié nous avons encore des choses à dire là-dessus. Surtout à la suite du comportement du secrétaire permanent qui se met au-dessus des chefs de partis politiques et chefs de regroupements politiques. Ça, c'est quelque chose d'inacceptable. Un secrétaire reste un secrétaire. Ce n'est pas à lui de se donner le rôle de dirigeant. Il prend même le rôle du chef de l'État par moment. Et donc, nous avons dit que cela aussi peut être une source de frustration. Nous avons pensé qu'il fallait beaucoup de considération pour les partenaires et les alliés politiques. La Congo Télévision, le professeur Sebati Lukwebo, Azali Bongo, deuxième vice-président, il y a Sénat Nabiso, chambre haute, chambre, il y a Bassage, les spectateurs, bien que Zali
na bato bazali ko liki ato ko banza ete Sénat ezali ko sala mosala nango lolenge bandi lolenge longo banité voilà soki na lingala to ko bongo sengeli ba supprimer Sénat mais vous allez komona comment est-ce que ba sénateur bazali ko bunda pe matin midi soir pour na kopesa makanisi na bango par rapport ya la République Modeste Bahati Lukwebo pe apesi makanisi na ye oyo azali komona par rapport ya frustration par rapport ya tamboleli oyo tobengi na kati ya Union Sacrée pona Bahati Lukwebo ali ko fustiger que le professeur Mbata azali kolobela ke de combattre bisika oyo azali koluka kosala to pe akoluka kotelemela ba patron ya ba parti politique kozala les devants kozala likolo ainsi de suite mwana et koluka ko fragiliser